poids d'un continent que toute l'Afrique. Donc aujourd'hui, Ferrego là, ça va défi via Hollande. Citez-moi un ancien de Wenge. La vie doit Wenge Nyonso. On va ça le défi via moi Wenge Hollande. Que ce soit Jiben Pianato ou Erason. Il y a que Ferrego là. Vous comprenez que Ferrego là, il va avoir une table morona ou Erason na Jibé. A commis égal na bango. C'est ça le terme. Succès, grandeur, tout n'engé moko, mbongo, tout n'engé moko. Donc n'engé moko. La différence, ils ont que non Ferrego là, je pense que vient ce soit bête par exemple à Didas Arena, à Matimum qui y est déjà en Souka, on a aucun dessous au-delà des énergies, ils ont assusté. Ferrego là, ok. Donc pour dire que tant déjà vient sur la Hollande, la salle où Ferrego là, bêta, comprenez par la binunion sur la ressortie, ça, on faut comprendre que les lots Ferrego là, na son level, bas niveau mon corps. Abio il a encore la deuxième voix. Ma première voix. Ma première voix, merci. Oui, il a encore la première voix, pourquoi? Il y a mon nouveau Ryan a battu belé plus que JB. Mais l'histoire de Ferrego là, parce que on va revenir, Ferrego là, ton ça émission dernièrement, awa, en faisant toutes nos questions, on a Ferré, tant qu'on met le sola wenge, na mon combat Ferré zozonga à chaque fois. Ferrego là, avec une émission et pas Israël Mutombo, alors bi, oui, Raza papa n'a été, mais effectivement, quand tu parles de wenge, que Ferrego là, Aza mwana oui raté, c'est Aza leki à oui ranson. Mais on va pas Israël Mutombo, na Kinshasa, c'est vrai. Peut-être battement que non, mabé à l'objet pe mabé à l'objet kaza kulutunae. Mais erreur au battement moni moqué. Je comprends, na bagage intellectuel parce que pas tangi et battement mobile n'a pas faire un peu ingrat. Parce que oui raouté ko zung cela sincère. Ayena ba concert na ba ya ba golo ani tengama. Oui razung ça mabé na mabé te. Ya na nga sali ni ablada mo na nga. Asali tout razung c'est sincère. Auto pc mbote. Tolingana tosalisana quartier latin. Tolingana Ferrego là balinga mutaone ozamona le bosoki chef mais tu as quitté l'orchestre beaucoup ça là les marquis au monde aussi le logo la noyer mo ya melaka noir na sili comme na mukuse na comment tolo ouais tolo baka le 19 c'est pas le moment regarde-moi c'est pas le moment. Laissez le mot atterrir l'air mort. Dans le mot se charger n'a été parce que Manazala Banzela. Mais écoute-moi, so Moutaïb, ce que la dette s'atteigne Moutaïuma. Anna Zolozi Nate. Tu nous as créé les problèmes. Un vieux jaloux. Dans la vie. Tu vas continuer qu'on l'imbisayo. Nous avons puni Rombo le bête mati pour démonter. T'as la punition. On a un problème, non, côté n'a pas de le rôle de tout le barango. Le rôle qu'il fallait à Niati à frapper, bino côté que n'a pas de bon, qui sont les retours des rois, toujours forcé, toujours ça la macamo, toujours accomplir. Mais toujours accomplir talata la Congo, roi Wenge. L'Ioueza naturel, c'est tout, bakoufa chaque jour. Il faut pas mettre. Junior, il évite battre quand on a un kiss, bah combattre en langue, merci, tout côté soit bien, tout on a bien. Tu as bien l'Ioueza naturel. Tu vas pas quand on a kiss. Il y a battu Simba kiss pour la web. La famille peut bien battre. T'es la famille. Papa, biso koufila normal. Tu vas koufila. Bon, tu viens koufila normal. Mais papa, tu vas koufila t'es comme un trafic na ba audio. Tu es banni. Na ba chuké le moto que je sali. Na ba pétrole ba uta wenge. Na petit le comme chair de poule. Tala ni na mona puta muto apesa ça comme chétan. C'est pas le moment émission d'absolu qui toko. Asala mokila tanga betaka. Nane na moni luka bimisi malgré tout. Mais la desmontana Ferrego là c'est azamuntu a contribué na orchestre à grand frère na yo ida azawana yubo yebi personnellement. Azali chef d'orchestre la biso toza futa des fois. Ko totalaki oui razana bolingo abila dance bakoko kona salaire. Salaire à faire ko kana na bi. Ce que lieu d'apesi faire prime. Il faut appeler ça bilala là on a parlé à Ouera. Ce sont des secrets. Et voilà, chers fidèles internautes, les abonnés de GM Production,
Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette émission Analyse sur Analyse au Bolandaka. Nous sommes là, ndenge kaka tomesana koya ko servir bino, toyebi ki boza partout dans le monde, branché na ba téléphone, na ba iPad, na ba télévision na bino pona kolanda Analyse sur Analyse botika la branché pour tozana sage ya mboka. Donc voilà, Konisa est déjà là, bozo pena ba kiti. Zo eloko nyonso lingaka kolia pembeni na yo po Konisa aye déjà. Merci beaucoup na Mayo Star ya ba Mayo grand frère na Pesio Mbote. Maman Césarine Toumba, la reine de Paris, la gouvernante, Napesio Mbote, papa Philippe Timalem, Escalier à Lola, les grands maîtres, Max Ngunda Zozé là toujours, sans oublier, vieille à Petit Naye, Pal Sekam, papa Ntembo, papa Diansambu, Venanga Raman Kota, Yayo Yangwana, papa Philippe Timalem, Escalier à Lola, na Bosanité, Venanga Mukinda, na Pesio depuis quelque part, Mbote Nayo, Venanga Nicodème, papa na Brakden, na Pesio Mbote, Venanga Pablo Kitamba, la Balobi, mes autres, Kitam service toujours na pointe, Bambote Nayo, Sephora Nanga, maman na Zouzou, Yayo Yangwana, Tane Keilos, depuis Belgique, maman na Zizou, Bambote Nayo, j'ai tout ma voilà, maman ministre de Paris, Konista, est déjà là, donc, Konista, bonjour déjà. Merci encore, bonjour Mars Ngunda, toujours Kolo Aebinenga Tambusara Makamune, Tolobaka, Toyebaka, Lobi na biso, to Bongsaka, Lobi na biso, parce que Tokozonga toujours ma belle, Lolen des Ana, Natina Mokote. Au monique na vie, il faut Toyebaka, Lobi na biso, et que ça la biso bien. Pourquoi Toroloba? Okoye Kozana ba diverser, Okoye Kozana ba rancune, mais yeba, que soko Koufi avant ba diverser na yo, Batumsu Baroya pe les bémones, pe Baroya Kocholango, Batumsu pe Baroya pe Robeta pe ma solo mode, Kamabi, Moni, on a penglé, moi le roman Moké, Potolo Bargue, on demi bon moyen, Barape Koufa, Ezali. C'est ça les problèmes. Merci encore na boss Papi Matalatala, Matosi Yana Didier Matalatala. Merci encore na Dodo Maziza, Motema Valentino Maziza, na Katia Bilbao. Merci encore l'Issous na Grand Prêtre Pexi Tumba. Kolo Ayeba Kozana, Motema Mère Wabelo, na Peso Bambote Bele, Takiba Former, Chiba su Ebende Sima. Merci encore na Chamasunda, le leader Motema Mire, le Kavien na Bibora. Na Peso Bambote Bele, Doudou Tando, les petits Tando, na Pesimindo Bambote Bele, na Mosika Bozali. Merci encore na Charlie Chimanga, vraiment, monté ma mère et Gates, n'a pas si bien bambote na kata Lyon, vraiment, kola ko facilité, Dani Nguvola, Kofi Nguvola, Alino Kabouverdian, Kolo Aïba, Kobate, la Rizibou, la Fierita, Bana Matete, Kolo Azarana, Biso toujours, merci encore, na Sam Koukou, le nécessaire, monté ma aimé Koukou, Kolo Aïba, Kozana Bino, Christian Bikaï, Paul Biyani, Gibienga Dog, n'a pas si bien bambote belé, parce que, tant on a côté déjà une émission, moi, n'attends, ba combat, bate belé, ils étaient papa et au trésor banque. Ozo salasine et le côté makambe comme déjà pene vraiment Kolo Aïba ko facilité nyotu et ko sala biso toujours très bien papi qui tamba la RDC Kolo Aïba ko batela yo makamu nyotu et ko sala biso toujours très bien to kene molomo. Voilà, Konista Sajiamboka toye pour récemment émission tout ça qui moi je suis parmi bateau batala ba commentaire bateau pe ba yoka ba suggestion ya bandeko oyo balandaka biso que dire Konista par rapport ya ba dire ya bateau bazolo ba ke Konista lelo sagesse aux alaki nango c'était tout le monde était d'accord ya ko yoka konita ozo pe sa sagesse naie azo beta histoire ya musique ya Congo mais lelo aujourd'hui Konista c'est comme si a vu par ya bateau moko boy a komi ko nier existence ya bateau mususu. D'autre part faut balandaka biso bien et ça ba sortie médiatique na makambo o nyoto tozoela tozo meka ko limboela pona bateau nyoto bayeba mabe utaka epa nani siko so to vandi na biso boy so moni ke mutasai ne sortie médiatique te yo ko yelanga ba question na tenga na kolukana betelo histoire que sagesse o bango balukaka yango bango bakozwa peto za la prédame mboka na biso eza pempe zunguluke soko bandi ko beta histoire to sala ko sa to beti histoire ba musique akala po mona ke batu batala yango mingi te po la vraiment ko c'est ça donc to beta rani mais bango balingaka masolo ya potopoto ya polémique pe yango siko peso bango balingaka pe bavanda mais siko tongi yo elinga question to vandi ay bandaki be esuka ki be soko bandi ko limbola ba kopesa muture raison. Parce que biso to rabazo baté tant de ça là déjà émission comme le roi net on est comme analyse mais c'est comme le col en net na dégager sagesse nanga pe akolela muto alobi wana pe mbala sima pe arota na pe so émission ngopete bango ba message na ba émission o ba lobaki voilà ya bango yango wana o mona to paché côté moko be siko to sali donc ça les intervention batuske babosanaka ce qui mutasali ba sortie médiatique ba hekota la ke muto ba hebisa ke likambo yemo razuita ya koloba likambo wana te tant yo yala sujet wana to sani
tokozwa te à décortiquer. C'est ça. Il y a pas ligne, mais pourquoi ça la sortie médiatique? Biso siko tokotala siko toko bimiso mabe po malasi mande. Au ça la sortie médiatique te faut te na makamoni o zo ko faire. Exemple typique. Tova na biso awa mutatinda faire aleka pa Israël mutombo azate. Yemo kasali ba sortie médiatique na ye. Par exemple, abandi koloba makamona ye. Tanga bandi koloba kete ko benga neti wera kulutu mutabo ya ngo azate poto kitato mata wera za toujours kulutu ya fait. Oya mabeza ya beaucoup de regrets na bato balandara faire a reconnaître ta mutu morote. Ruta banana bana musique kino lelo yo mutasunganga azate na sali effort ya mutoki ya mwana mobali po lelo ngana zala bongo ba communicateur. Okay. Bongo na parcours na musique mutu aida azate ya mabende zala wana siko batu ba diembela bakina na makambo ya kulutu. OK. Donc différence yelo ko wana batu batala na bango émission te. Faire azolo bage banana bana musique nanga. Zokande tant musumu no gebeta libako. Ndenge na bandi carrière solo. Mais ça moi passe. Des zaka na bato wana na ba moura bonne musique na ba fanatique ba soutenir ba soutenir yo bacha poa. Donc ya mutuya qui a ngone taki o reconnaîtra bato morote siko tellement pe mokile beba bazo baba koma pebe ebele. Tant mutalobi ki a reconnaître moto mokote banana bana musique. Et choka yo pe hein. Parce que toza déjà na bato oyo biso to be bato to chaka poa biso bato to bongisaka pe lobi o biso pe to chaka pe ba fleur na nzela na ye wana premier ndako azalaka nango ota terralman oyebi terralman te na bandal sikine OK. donc ina suka kuna donc premier ndako azalaka bato nyonso to bachaka makele oyo mutayaka pa na ekuna azalaka te parce que azalaka moment ya ba difficulté ya vie voilà ozo reprendre o biso pe dozo pe taper a kosunga ye mais ta que siko e chokanga na calcul wana ya bongo OK wana série wana kete magali kaka moko za mundu ana na zemi ya italiano OK ba poa na biso oto tia makambo kuti ya kobwaka te po biso to lingaka te ya kobwaka libanga te donc ozalaka héros de l'ombre mais ta que ya kobeta lisolo uta banana banda musique na ngai mutasunganga azate da ezoko faire partie na biso pe na kati mais tellement batu bazaka ta ko réfléchir te da baka c'est le kola ndeti kete bobeta banga kulutu tsalini oya mabe ya plus chose grave que uta banana bandaka na banda musique na ngai mutasunganga azate tina koma boye na sala effort ya mwana mobali siko finalement siko de bango bolinga bo sala sarabatu siko ça nini tozwa kata ko réfléchir quand on va na rabeto talaka mutu solo lekine émission il faut dégager ka savoir moko boye et le baka quelque chose na reconnaissance moko plus tard mais tant mutu alobi ke uta banana banda boye mutu oya sunganga tina koma boye azate na ba fanatique ko balingaka na ba camarade donc une existence na bango nyonso to wana a reconnaître mutu te siko biso siko to ko sala ke intervention ke te mais makambo mutu azoloba est-ce que to réfléchir vraiment dans nzela ou ezana nzela te siko bato batala biso ba comprendre na bango pe les mal na bato nyonso mona ke mutu moka sali compte na ya fo atie ba xx p double t siko mutu bongo okoye ba yende ndenge nini ke do réfléchir Konista opa yango to mona siko do bagete sagesse dans eza elete parce que sagesse a mutebu et bunga raté donc c'est ça le problème angona donc il faut te bagata qui a ko réfléchir c'est ça le problème angona OK de sagesse a mutakola na ngola ko netike via de l'art soko bengi sie qui était a ko lobaki nzonzi na makamuna yeba ke nzonzi na bino so da mayele te apoya donc c'est ça le problème angona ngomona que sagesse a mutu ezala ta ndenge licence ya bali mais faut pas luka ba sage o ba rozwata ya kolobela makamune concerné makambo ya libala donc c'est ça le problème ngone ngomona ke soko mutabi ote sagesse to no mona te masolonde ya buzo bande o to kota na ngonde yango ezomema batu na potopoto c'est ça le problème ngone donc aujourd'hui on peut dire que batu baza plus na buzo ba metango yozo ko éclaircir bango baliba tikala na salité wana OK na façon ndeni na maison meto ebi pasi ya moko na moko ndenge wera souffra pona orchestre wana pona yemo ndenga souffra OK ayebi ndenge okenda imagine toi bato nyonso tu o lelo ba komisi lokani di wera diverser à faire est-ce que ba réfléchir bazwaka temps ko réfléchir te tiki no biso to vanda wana to zala ko cha makamba ba fois to tambola makambo nyonso to vanda o ba benga ngovu vuvuma okomi vuvuma vuvamu OK wera ba nikoloba na ba musicien na ye petit nanga to sala succès moko awa muto s'attendre nango azate bango moko pe ba pilier wera ba pesa rien
BCBG n'engeza bongo biso to ça la succès o rabi toko ça la succès na mboka o na bino pe na ndimi gloire na ngana okabula ngo na bino wera vandi abandi ko yebisa batu na yeba ngo na aveni mangaya juste Gambela Ethiopie et pas ba Vero Bompele wera zolo bagete na kotambola ba moto na mboka oyo na kotonga ba immeuble na mboka oyo na kosala makambo oyo nyoto na revaka na réaliser. Okay. Oyebaka ke maison mère ekenda poto ya 100 producteurs. Oh, Konista. Tout ce sont na yo makambo ba réalité oyo batebele bele balukara babet. Maison mère ekei poto ya 100 ba difficulté tout basala nango. Kasi te ya 100 producteurs difficulté ba beta wana ezali makamba difficulté to ba wengi kabwe le 9 décembre. 97 98 nyoso to ne zalaki likemba ya façon neni ya kozala na communication avec public na ba tao nyoso to d'ailleurs que tozangi mai na courant talaka kasiko maison mère c'était mercredi ba silisi studio po ba iya na kati ya répétition na ensemble o to beta ba histoire vrai histoire muta boyo kwa neti wa passion te avant YouTube ezala biso nyoso tungana yo moto na muta tani na orchestre na musicien oyepali alingaka YouTube comme ça biso baso bate histoire na ngai ko bunga te pona ko sepelisa na bato ba bunga na bango nzela tango toke na makambo wana c'était mercredi o tozanga courant na mai ba Bauti studio na ndiaye baina la samba na première chanson deuxième chanson troisième chanson pour resani ekenda ba moment nyonso to wana kete intervention rapide ça na ba moment moko difficile nzamba la raté na ba concert ya makambe belé leka ba concert ba campus ba concert kili donc ba kotonga déjà njela avec communication na public et donc mutoya kiangwa mais lelo to subir peut to souffrir na makambo po bato ba ko sabango na ba faux message ba transmettre ba message à mabe o edotika na bango pe ba kende pe na ignorance pe l'autre sabango pe na bato ba osela bango plus tard bolamu bato pe incompréhension o ba memela biso le ba refuta pe na bato pe ba osali sabango parce que vie ezali piston audience. Merci beaucoup. Maison mère ke o moni ke Kenzo Luzitu asola na Nigeria moko be wana ba bengisa me maison mère auditeur azalite ti ba kotaka baka pesa na makambo no teta ba fantir auditeur azalate maison mère Londres la bango Nigeria nga sali baka mo invitation ba makambo belé ko ba kende Londres mikili babandi ko sala ba démarche wana siko Nigeria nga tali orchestre nza munene banga ka selo mo bia mo ya muke ngo moni ba Kenzo Luzitu ba sala makambo to wera bimisa mbongo na poche ya kosombela orchestre mobimba babi pour producteur azate faut donner la clair producteur azate comme Londres ka Canada Canada était que la Christian banga basaini batikala petit na biso Mike Chin basaini atikala o baya na makambo nyonso tuti ko ya baya Bruxelles o ya les jours J o JB pena beta concert na Zenith maison mère beta na ville Jif après bimisi pas parler des sports. C'est ça le problème en moi. Si tu as makambo nyoto, biso to ebi histoire de A à Z. Yango to linga ko traiter na biso batute, to le belara batu ba n'importe quoi parce que les lots na génération mobe o ba oyebisa bango yango etika la pe na mutu na bango. Bo profiter bo za histoire, bino boko betela biso lisolo na mutu zo bungisa bino histoire. Donc c'est ça le problème en moi. Donc on a raton bito beta ba histoire biso to reva. O ezana makambo de commencement à maison mère o ekomi lokola o te kapesa to ça la coproduction makambo belé o makambo kina ekenda na makambo nyonso tout na ndenge za la kutu kapesa kuta ba te Claude Maluma o comprendre na benga kutu kapesa Claude Maluma po parce que loka et kanga biso na batako na commentaire o pa roza pena na histoire yango zo mona sko da tout ça na makambo nyonso tout na to yebi ba réalité ya moko na ba discours ya mensonge o yela biso biso to tani to ya ko telemela kama mensonge au moins na banda ma be masque mona ngata monta tongi ba parler ndenge nini azana mituka ndenge nini ba na ngaka ke mobuta tika na ndako mo na kimbondo donc tout auto ba neko banga ya makambo nyoto lele sara ni ezara souté c'est ça le problème ngwana ba monela ka batute ba kosara batute biso to kufara na vérité poto lingana na biso bat na intérêt. Merci beaucoup. Donc c'est ça le problème ngwana ngomo na katon to betra li solo na keka ka molai po na ndeko oyo adoyela biso ba makambo susu na mona commentaire on les a répété et on a répété pour passer au tapé moi bien on peut mi dit c'est sur tali combo on na gaga ba XX TP
omona ye nde moto asani azolande abenga yo nameka koexplike réalité ya musique ya Congo na téléphone. OK. On est à la seconde très capital. Merci parce que to komi ko bungisa makambe belé. Aujourd'hui le tout monde la plus proche affaire. Lobi pe biso pe to le bela affaire ebola mo pona nini kete to chapwa na makambe belé o esengeli to cha. Eliko le bateke nga asa engagé na kata orchestre. Eliko le bateke nga to zota ya ko sola na téléphone pour le banenge na dépendre ko senga merci. Tokuta na rapena ete nazala be émission ba te belé mosusu ba yeba nga nazala vraiment fanatique affaire nga ba fanatique affaire ete c'est ça parce que to zoata à cause ya likambo o ya ko défendre montu ya makambe belé lelo o tozolo ba lelo oyo il faut tout avoir conscience na makambe belé oyo to votambusa na siko lelo ba te belé ba bosa na source pona nini kete baza bato mo bia kanai o ba raisonner na bango te on mona ke bato ba raisonner baza moke yango zo mona to okene na baturaima o lelo o to va na temps sugete bato baza batafere ba bosa na bango guerre baza na ngona berité ba bosa na bango guerre baza na ngona ba fali yo zo boule pona nini ke otake o rapport parce que bozo beta masolo elo musuneze la oye ba lelo o yo jo mususu ke Fabregas akei na site ya Zenith atuni bato to ba beta bato na site ya Zenith wana tuna so ba misene ba beta wa nati so talaka ni atalaka bena ba bimini ba koma na mirbo ba koma ka est-ce que comment faire bima wana tezati ezalate siko nsoka nde siko biso to na masonge te to na poda to faire raison na Zenith poda na banyo Konista on me minga na place moko wana pourquoi na bon merci beaucoup Konista pour la révélation na kati ya mirwana Zenith atanga tous les artistes baleka to mona na deux congolais ou baleka wana to mona JB Piana to mona Kombo ya Kofi Olomide to mona Fally Ipupa to mona Weranson pourquoi Kombo a fait ezalate c'est ça le problème il faut ba mituna ba yeba kosunga mwana mai oleke ba vanda na ba mensonge parce que qu'est-il lelo na Zenith Kombo a fait ezalaka non reconnu alors qu'il a presté bon mon appréciation mais muta dans la reconnu qu'on a Kombo na yeba comment on a Zenith jusqu'à aujourd'hui exact c'est-à-dire quoi azana ba nyongwe bele na basala Konista ezali prestation nyongo non ezalaki bato yo basignaki contrat abeti producteur ya faire avec Obama ekende jusqu'à alors OK là c'est une continuité na Kombo ya barabe mo bato bazwaka contrat na salle o babetaka wana ke ezana makambo na ndenge ekendelaka siko etikala nyongo na façon que Kombo ya moto abetaka wana ndenge ti etikala donc soko beti Google date of faire abetala soko tala mabe pa na palmarès au monde na siko que Kombo ya moto wana na date affaire yango ndezali na palmarès ba nyongo ze belé siko la comparaison n'est pas raison ya makambo nyo tout ça to sala soki we azalaka yuma mbela beti saka ba milisia wenge bersita soki we azalaka na vision te ba betisa bango double Zenith te soki we azalaka na vision te ba betisa bango palais des sports te parce que bolelaki ahebisa bango banini silité na makambe belé total kota BCBG bazolo babana bakendeki kelese comme na tanga résultat baninga mususu bazui na makambe belé et daki na batembe JB Piana disque de 1-0 Olympe plus de nit 3-0 babetaka ngo bongo po parce que série wana we Zenith rien alobi ke eloko si la raté babeta ngo double ale ba nyongo montada et si la siko entre le lower na JB nana beta ba Zenith belle wera 4 siko JB beta combien de fois moko siko yo na biloko nyonso to na siko to wela mokilipo ndaki mutu na mutu tango nzamba pesi makoki na énergie yeba ko pesa les meilleurs parce que musique à Congo ezali vaste musique à Congo ezana bare na ba réalité na musique à Congo photo yeba nengeni to koki kota mbusanga yango mona ke yi auto ba vraiment donc ma DG Serge 6 donc ndanda les mémoires et le fond donc kolo ayeba kozala na yo makamunyo tout et que na biso toujours très bien donc yango mona ka réalité oyo kendaka ndenge makambo kendelaka kaka siko na makambo nyonso to wana siko boza na posa ke bokomisa lokola wera za adversaire qui fait ya faire nzone bobosa na adversaire na yo comprendre que peut-être faire azomona otavo jazoela na vitesse oyo peut-être sola otavo zoela nango obosa ni ba adversaire no berité
obo sali ba diversaire no ba fali bokomi ke ba fali ba komi kimia okomi kozonga siko na retour et pas ya vie Kodisa ozomona rero ozomona kete ba bosena ba fali mona communicateur ya faire eleki na TV abandi ko finga na yewe la sonne siko batawera ngo pozomona pe bato kipete po ba mona ngeza di distraction. OK. Comment se fait-il que les jours bino bobeta makambo na makambo nyozo to ozo robeta kete omoni mono mususu nanyo waza pas fali kaso kongo aba ba fi yebisanga apport ni amemela ka fali départ na ye omona bénédiction ya fali pese makambeke ekendela siko fali tanga bani robeta ba Zenith ya Nantes ba Zenith ya Boye ba ING ba biloke belé sikoyo toko beta lisolo o tozala de l'eau claire o la musique mboka na biso omona musique mboka na biso lelo eza bien biso linga ko la agis merci pour c'est ba tuninga na azong sa musique na poto c'est fali hein torobo ya koloba yango po parce que to yebi ke fali soko zo yebisa ke taleza boy orgueil pe mapeke sani et mati mais logique des choses moi na o sala bras de fer na ba combattable ba mituke tumbami na makambe belé mais to kosenga ye merci mon colonie c'est ça mais si ko tango to beta ke te trésor to beta la bato ke te ING Arena tout ça boy wera ke nego visiter te je voulais juste na introduire fait question wana Konisa ça Jamboka aujourd'hui on suit les gens qui parlent pour faire rigolo là au ba défendre rapper artiste ils prennent le risque aujourd'hui ya ko lobake lelo ferré na ko illustrer même vidéo na bande ko la biso pe batala yango ferré gola a vanda la même table qui JB qui Wiranson 20 ans après carrière solo ya Ferré est-ce qu'on peut dire lelo Ferré a sa makambu Werazo landa ina si d'autre part tout le bala makambo na courage à Wera de menderja à Wera a betsa Ferré chair de poule ça de martyr 4 fois OK na logique des choses na makambo nyo tunengeke ekendelaka abetsa yesa de matika 4 fois atambusie ba mboka boni na ba concert na ba stade na ba masamba débat oye abola makambo nyo sengele kete asala musala et tout yango nyo soto sikoyo kaka na mutango record na etilelo boko abatra ngote déjà 4 martyrs yango siko tango ya sala makambo siko yo faire na nenga ba poulet na lelo beti comment to bossa na ba diversaire ko va na table on eza probabilité est-ce que wera ngo tiki makambo ko beta o to ko lo ba makambe belebe ndenge to vivre na mboka na biso to na berere moko po eza lokola comme deux faux on va na mabe so la ndivi mabie mo no tali bi mabe abeti masiki nazali mwana mwasi liboso abeti biso Zenith nana nga leka kete merci na sœur abeti mo te ya mwana mwasi va compter été bon compter pour moi moi aussi mais nzoka ne so taille déjà na eloko ba benga nini eloko biso oyo festival à 20 mai na 1974 parce qu'on orchestre abeti masiki déjà et beta déjà na 20 mai ba papa wemba bazo chance wana te ya robeta parce que vive la musique na moment na ça et ça la maté mais abeti masiki tellement dagi na vision abeti masiki tellement dagi na vision pe na provision asali ba preuve na abeteli biso Olympe na 1973 OK poza moi sikoyo na biloko nyoto sikoyo baloba te pe muta ko fungula biso mémoire patali sa biso taka ba konisa otomona musique déjà tongo mais sikoyo tout ça tango ya beti yango sikoyo beti maseki ti akufi 94 atikela obeteli biso le solo teke ngade muta beta Zenith na kati ko na Congo donc ezana makambo batebele ozo robeta na makambo belebele le to beti mais so côté na kati palmarès à Zenith otabe faire na beta na Zenith azana na kati Zenith mais na palmarès ya Zenith ko mona okotikala ko mona ngote pour parce que a signé contrat que na bataze Zenith yango mona ke Fabregas c'est les jours à kendara wa na Zenith imagine toi au mona hypocrisie et ça na kati musique na biso OK nga na kati ya concert à faire na zala ya nino ya martyr oyebi ke faire ba yoka na Fabregas ayana orchestre na ye abete lokola a lever les rideaux Fabrice abisi nga toka na ngino bongo te nga na yoka na nga na yoka to ye maneri gongo ngobila oyebi ke faire ko esa loi Fabrice amata na podium te ya na linga hypocrisie na linga ngote Konisa ezala ki pesa mbombo aboyi Fabrice sala bena ba mettre na ye aromata faire ko esa loi ameka ko chama ko na podium te
kita Fabrice aza témoin na faire aza témoin makambo na obeta Ok. nga na dala na podium wana telema na escalier na otala manenge zalama kiki Fabrice simba ba ko souffler ba ise noko Joana na banoko na na ba maître na doki awa to luka ndule sani ebeba o matisa hypocrisie o to do linga na musique ya kwa ali Fabrice amata Fabrice Peble a évité que faire motapo esela elwana mata na podium te. Ok. Mais siko mascarade et les cas na kata concert wana toko kene na hypocrisie o tiwapi. Mais Fabrice a comprendre ngo bi comment c'est facile motabengi singa. Na yeme mais aboyinga na mata na podium soka ne faire adaki na posa orchestre na essaye la nga lever les rideaux. Ya boya habité nga orchestre na no sala lever les rideaux te nga na yokanaki na otoko yemba no rigongo bilo siko makambo nyoso tu le karanasie biso siko ba commissaire to ko bisango na pa na poisa pona bato ba changer toko sungala nengeni na musique oyo. Mais connaissez les artistes aujourd'hui bazo ko se nourrir na ba dire oh bato bazo ko lobela bango koyoka trésor congolais déjà tant bazo comparer Ferré na wera na JB Mpiana quelque part ça manque à respect mais et pas non et ça manque à respecter ayebi sur la musique te ya bimeli ba on pas fali donc ayebi makambo histoire ya musique te akota pe ba concert te ba ni okota ba concert ofele na vie na ye tanga kuta na fali ko mutango siko pe tanga oti ba fali siko souci na ye ezalaki amona Tour Eiffel. Souci na ye dans makambo bele tala siko fo mutana ada bébé l'esprit tazo ba déjà que na kenda fala pimelanga iti maya moto lipa na makambo bele batie déjeuner nzoka nde bozo bosa na déjà que a divertir à doko tabino ba nyonga ya ba nini ba sala nzoka nde ba wera ba sala nini oge ajo na komi nango na pousser CV na ngai lobi na kopema na ngala lindi place na sukeli musique nanga na zui parce que to zui retard ya basale à faire yako ya 10 ans ou 15 ans ya repos. Le point. Si qu'on est dans sa boye pas na beti arena Grand Paris ezali cop nanga producteur à moins le meilleur chez Adidas Arena. Si qu'on ba mauvaise campagne au ba osala si qu'on a né ba billet zote kamate ba zui et loko ba créer et loko mobe otala on ba page ya bato yo oyo tam su ba ba kalikite nzoka nde auto solar na rizibu la firita bana matete na maka mususu wera ibi o calculer déjà tant les années concert dans les 18 siko yeba akete bato mususu bazora déjà mbongo déjà les 10 ade na calculer des fois somba déjà asomba billet ezana bato bazora déjà mbongo déjà neto koma déjà na fin du mois awa au moins déjà ba dodo maziza ba fanatino maziza bazo déjà lomea donc ezana ba réalité siko kapay na bango nde siko eza makambo Adidas Arena wera esani esimbate po ba yiki spectacle oyo kesala mawana po parce que tolo baka na basalo minene wana comment Koffi Olomide ayembi to de rumba na kati ya nino na kati ya ING na ayembi ba rumba peut-être à la front faire égol ayebisi bato clair que bokende ko soutenir Koffi Olomide ba Gaulois sinon tu te royoka soni muto osenga wera do senga na eteke ba Gaulois po parce que boyate to bungisaka yango wera bia compter na ba génération berceau bano ya métier bazana d'énergie o bato pousser wera na maga musuzo ande wera to za non ya mama grimace o to sola kina bato mususu photo da clair faire yo lobi bongo ke bato okende e pa yako incoité pas Koffi pas Koffi siko to sola siko est-ce que siko e répondaki na makambo alobaki wana kendelaki bongo zoka nde Koffi azana ba fanatique na ye okumo osala bato basa sembla donc ba fanatique ba kendaki yo nezalaki ya Koffi Olomide ye donc chaque orchestre aujourd'hui va faire na bango fanatique nango o baza toujours fidèle Victoria toza bo ce que sera la mungi au monde bango ba okia na ndenge ni ba opesa les meilleurs donc tout le monde azana ni est-ce que Koffi Olomide monde ba fanatique nanga ba est-ce qu'on a luki o affaire na kata salle amona bango te yango monique tant Koffi Olomide biga be merci na bato abibisenga ko on sait na ba réalité tozonga liso po yo seka konisa waze kwa vandi te fali pour par exemple salibala belé oui na makambo belé Mars Munda beto na robe vérité Adidas Arena e komi bato te bazolinga ba diminuer Ferré boye bezora ndezali na salle ya mutu te e komi na point soki ke ba warrior vraiment bazalaka ba ya kopesa ka bato force pourquoi fali pour pana ye moko na gâteau na ye anniversaire na ye
et comme le la fête na si quoi pourquoi batu ba yaki te ke pona waze ko ça la pleine na katia alors que ba warrior pe bazake bien yango to lobi pourquoi ba yaki te ba yo ki safali soni na waze quoi na katia Adidas arena donc batika grimace ba darana ba fanatique bon parce que beaucoup de lukaneti beaucoup c'est la mikolo to so la te beaucoup c'est la mikolo na makambu te ba fanatique na ba yaki ba sala ki boye fo bo kende ba chapwa te oh biso to mona wera leki na tete ko fiolo bidé ko lela wera vraiment soko tiki ngai vraiment nazo banga ko beta martyr on a beta 98 wana vraiment les ngai ndenge yo vraiment to ko mona ko remplir vraiment ngo parce que mutabana ko remplir ça de mobimba etonda e wera baba JBT ya JB pia na premier martyr na fiasco photo dans clair mbule beta ya grave journal deuxième martyr na o bateau babosana na bango et ça la katikata stade o balata bling bling te combien martyr adana martyr morirata et beta ko te pona mbula deuxième martyr na ye tozala na couronte mais na ninga ba groupe électrogène et kenda pepele ngamona ka yona biso ngana kata ba martyr nyoto nazala jibe pena abeta martyr 2 OK moko erata pona mbula be fala beta ngo 3 fois tanga moni siko ke on a beti deuxième fois et simbité donc et pesa mobimba te et pesa katkati ya stade après TH nde bayo beta après avoir tanga ko yasko bling avec au récit tanga récit bon sukoli maboko mama atiki na meli pe maneloko risque on a rolinga kutangote ah ngai nguni repin tanga komi na makambo wana ke te ko tala mais jibe patanga yo chama plein et débordé ti ke e komaki bubina da mabuki ma martyr alors petanga oti ala kelele yango mona ilaka tala tourner caméra tourner pour parce que ngai koloko pesa nga banga wera o ezana makambo su photo da ma clair wera ki ne beta Bercy a beti consort de revoir ya martyr. Oui, ve confiance wana ezalaka ayebaki à quoi ayebaki o nazana ngo kati nanga. Même aujourd'hui les gens disent que wera sili mais causer baba biso na mboka na biso batili sarabatu makambo wera sali lilo muto sala ngo teke arebeta na poto na salle il y a 17500 places mais abeteli bino concert de revoir na kati ya stade. Oui, ça va concert ya kadidi kabu kama je kananga bubukacha brukutu bukamuchi brukabuchi batu bukata te chope wana bazui alimbonda ke BCBG wana siko shora mbonda ba ke na kulungongo ba ke na kwa beta Bercy siko concert de revoir o balatara biloko lokwa ni ba japonais ba betara juste tout justement concert de revoir ngo Marie Paul betara na imika. OK, balataka intervention rapide. Nini? Bakilote ya koi. Dragon. Yangote. Balata bakilote ya noir, basala ba effet batanga biloko nini. Na bras cassé. Babeta sikodo ba bras cassé pembe o ezalaka na makamuna soto wana. Basala wera sala concert de revoir. Kwa sambusa martyr ngo. Abeta concert de revoir. On est allé le rendre des deuxième martyr. OK. Le premier martyr d'Alaga 99. 2000 avec obete la biso deuxième martyr à concert de revoir o ezala te banda musique à Congo banda qui est montaré beta salle mona poto ma beta bino concert de revoir na katiama ya martyr o ozobenga siko ya opération dragon tonga ba otiko sala ki busa pipa on est comme le rôle de troisième martyr. OK, allez quatrième martyr na o ya ala kelele bo tourner caméra donc en réalité qui en ngo na donc ngo mona na makambo nyoto grâce à wera beti Adolphe martyr de fois na départ ya Adolphe abetsu martyr yango de yango mona akete ayebi makambo oyo azali kosa la réalité ki yango wana donc yango mona kata à comparaison beaucoup bossa na ba diversaire vraiment o ma faire pas dans la moto na aye barazana ba nyongo belé ya basal atala ba fali atala ba héritier atala ka wera te eza erreur et ko isaye rapide konista na bitumba zo linga bunda siko mutongo so bitumba zo linga bunda ti siko na ba kipeote tisiko ba bundisa te eloko batebele ba komisi kulutu te ezalaka kulutu te bandeko nanga eza eloko moko bozonga suna bosolo na politique faire asale mission azoba banda musique na yo muta eda etia koma boye azateda aignora batutu na bino ba fanatique na bino ba communicateur ba oneko bunda ere nyoso tu ya kochaka makele asenga bino ta merci te
tellement boza na ta réflexion te yango mona biso total rabino na musika mutazoloba que wuta banda musique na ye muta eda pas comme aboué azate. Il y a des choses qui se dit, nous on fait pas plus de côté dans Marambouya, ma famille et tout, mais tout mon petit frère ya Weranson a déclaré par rapport à Nzembo ya vie jaloux oyo tilelo, je pense que Nzembo wana c'est comme si et ça la bino passi Nzembo wana et ça la quand ya Weranson passi bazo à chaque fois problème où la raconte faire ba rappeler la faire toujours Nzembo wana alors que zaki n'ont ma musique non et ça d'autre part na makambo c'est batebe babosana na un moment wana to le barato zalaka fala zalaki mène à tous les leaders ya Congo Kofi bana problème te na JB bana problème te na Wera surtout azalaki aimé partout ba tout ba fungulaki mutema c'est comme maki siko à tout moment que Wera bazozala bien na fali ya kozala makambo belé ba okende mona kuta na Nicolas Nelka ba photo et bimi na makambo siko place na biso bandaki siko na ba discours fali ba neko sala e ba neko sepelisa mwana malite. OK. Abane ko sepela nango te yango mona ka kumalomba ve jaloux akomi na ka ba diverser OK a diverser yango fallait ko batu na contexte Nzembo te comprendre batu na concept ya Nzembo te akenda na ka mbangu boyebe te ve jaloux akomi na ka ba diverser pourquoi fallait à reconnaître Wera facile makambe belé facile on va pas reconnaître petit né wana te azalaki aimé na tout le monde c'est que bon matin on fallait komi orgueilleux OK aye baso batu te yango batu basaki ni bala chaki na bango ye ba occupé na bango te comment se fait-il que na makambo susu que na badur ya fali to ekomi que vie moko vraiment il faut bimisa manzaka wana ko tout le monde a respect et société na makambe belé ba petit na bazo manquer ba respect vie faut tellement na makambe belé parce qu'il fallait comme le coin de grouper ça ba faire conseil que potani boso to kenda ba vie aussi ba vie otembe biso de ça to yebanite ba kongomani ba sala ba munanko ba sala ba mission le lote ba yeba raté que lobby et rattraper makambo to betaka on comprend tant kende libongo na makambe belé place à soir que Nzembo o asala siko ba vanda pe na bureau bato ba yeko yebisa ye oyo bato bavandaka na ye ba raison na bapekisa ete koyemba Nzembo te kosala ebele habité koyemba Nzembo ezala nango bieta habité na mona basozi moko ba présenter na la samba donc il faut tout luka garçon wana fa sala nini mona mwa bazona kini to tchaye wana tellement ba na ressemblance na vie fa bandoko ka mwanda ko ngana to na tongi oyeba kanda ko étage ya Wera o komandima na nini oyeba Wera tongi son pa benen atongi sango na ba Wera banda kuna nyota tongi sango pa bendie azarani na confiance ba congolais te parce que Europe sa moto confiance ingénieur ya congolais asale lo bisala sala te abani ko hypothéquer ciment abani ko selo makambu yanga pesa azara chave aeza a part obenga bata ba caro kwa le sabino bo caro de sengani ota na simi ba caro na benga ba carolais boye wana boche makambu belé bosilisi o ba koza ba plombier ba koti ba biloko na bango menana na posa ndako emonana o bangolais ba benga comme esquelette donc na silisi ndako nanga bato ba ko poser na nini siko Congo ba na ngondenge ke Wera nenga za boye atonga ndako wana na nini siko tellement janga tala na ka bato akipara na makambo te ya on a ebisa ko Mars Moon ba parler Wera za na ngoso da na ngotembele bano lelo oyo ba yeko la sabiso bandako na baki mukolo ba ngo ba manke bato are ba respect chance via da la prida ça chance via zalaka prida parce que azana biloko mo ba matosi mo jo représentant pas bato bebo mo na batebele bana ba débréa mais tellement zali mukolo c'est inutile to na monde la musique mais on sera moment de musique pas ta mokate c'est ça mutabimisi ba mona na ba makambo représenter ba bien matériel les até parce que yango te muté solution mais héritage européen ça ba nezali éducation parce que quand la bana banda ko mais so bande ko na lobo zate ba oteka ngo histoire na sani et bunga mais so ko préparer ki bana na yo yeba ke lobby batu ba romona papa oyo a préparer ki bana papa oyo héritage ya malama tikeli bana ki la sina éducation et là mutu yango yango biso sikozo mona rara biso na vanda mala kanyima maboko otama ozo Alexander otali ozo Alexander mais biso tozana biloko tozomona oyo ya monsieur Fulani mais vie bibisa biloko na TV ma potali c'est ça atisa batu eta na tina moko te tika la ozala yote
héritier la pose na ngate ata oza fanatique na nga okola na ndako na ngate elimisa makambo sentiment yo ko sepela siko na bato nyoto bazo comprendre ba accompagner bino po bozala batambongo bozo songela bango su ba orgueil ya relaxera bato banda kuna bino ya relaxera bato ba mituka bongo ba peuple o ba bundela bino butu na moi c'est ça le problème yango c'est inutile so dans biloko na garder bande aux gens les émotions na yebaka ko bongisa ka lobi na po parce que to wela na biso mokilité mobutu banda ko ezaki par-ci par-là mais le to tirala nda kwa kimbo Kimboni. Ouais, comme marié, ouais, quand minaré, na régie des odeurs. C'est ça le problème en gros. Voilà, Konista Sajambo, quand on avance déjà vers la fin, mais na capté que moko awa na badir na yo. Aujourd'hui la musique, bozo lingate, pour na bino eza manque à respect, bat ba comparer wera na ferré. De l'autre côté, bah tu as ferré pe, bozo lingate, bazo héritier, ba comparer na ferré. Konista, le long ndenge makambo wango ezo kendele. Nous on se pose des questions. À un moment donné, tout le monde qui héritier na faire à bon terme. Bazala qui bien héritier zoloba. Ce qui le vient aux anaboula bengi sabiso il faut banana na chef na biso qui est fait gola tout le monde. Voyez ndenge les deux artistes bazala qui mais à un moment subitement froideur et koti makele les bandits si le lot commis la place auto commis. Nous, on se pose des questions. Toi, tu es le gens, parmi les gens où à vivre na artiste wana. Quelle est la cause? Il y a makambo to mona. Zela toya na na likambo oyo lobi ke batu ya ferre. Ba lingate batu ba lobaki héritier aza rival aza na niveau ya ferre. Bazo batu ya ferre bazo pona wera nini. Ba bi ke lelo ferre ana niveau ya wera. Donc na makamutu logique des choses omoni na makamunyo surtout parce que yemo aza conscient ayebi ke place ba ochaye eza nango bongo te selo ba flatteur ba ozala ba discours na bango omoni eloko nyoto ezalaka ba pesa ka respect na père oyo ana scène. Pardon respect so obisi bana compris soko za na scène soko tiki mais soko za na kati ya scène donc o déranger bango OK reprends au déranger citation na bango vaut mieux écoute photo cho mulunge po parce que to mon appelle ce montant do kendele oyo mabeza c'est que ma belle ozala c'est que biso to ozana na danger PDD faut que yeba déjà que orchestre nyo surtout pour mon non ne to vendre déjà beau oui Ranzamba pesa grâce ya ça la chorégraphie OK ya repesa pas ya danse ya makambo nyo surtout pe kozala apps na kati ya kino lelo na ajo azanango toujours to pesa les meilleurs penza Mbappé c'est grâce ya ko bongisaka génération à génération ya ko pesa toujours esengeli apesa les meilleurs na vis-à-vis à bateau nyo surtout au baromona comparaison otolobara déjà dans la rivalité faut avoir conscience oui il faut faire à la adversaire et ouais parce que adversaire ou ezana moto nyoso dans la kati ya scène moto nyoto dans la kati ya actualité moto nyoto do pesa les meilleurs faut yeba ke ba toujours adversaire équipe raté mais respect et c'est loko musu parce que n'a pas na ça les loko na il faut toujours na pesa communication avec le public ba tu ba reconnaître les meilleurs ni nga na zo pesa na kati na pesa donc ya moto ya ke ngo na ebisio ke ceux qui mettent dans la kati ya scène yeba ke toujours ke ba royela opembe mbeli na mukongo pa yeba ndenge ni pe ba roboma yo parce que ba obanga yo pe na kati ya scène ngo na ndenge moto ya héritier ti so roya na faire bazana ki rivalité ti mokilekesi la faut yeba yo lo ça jamboka to ba lo nyoso tu omoni na vitesse ya héritier pe na makambo ndenge za la musicien wana a compliquer ba donner ba tout plus tard faut ça clair héritier kaka mona héritier abeti martyr avant faire OK parce que azalaki na vision pe na provision ce que orchestre ezalaki stable te ako betelo kwana avant mais tellement betango avant faire c'est que elakisi que azali fort OK na makambo nyoto o azali ko sala et comment siko ba discours à mabe akolatisa e kilo ote tout ça bete pour parce que niveau memela makambo wana et sengele ka pala beta onga na 2022
OK. Ce qui est là qui est comme voilà. Parce que tant qu'il y a moyen de faire habiter. Ce qui est biso to lali et là qui si le col net biso ba pilier auto tina wenge tozopo pola. Mais ce que l'andé lango comprendre que était ayemba danger pas bêta concert en danger ça qu'a interprété banzembo bani ya baninga po parce que a préparer qui concert wana. OK. Dans l'esprit du travail ezala qui donc na katina ezali ya prêt au beta martyr robeta nzembo to robeta azala prêt préparé mais sikoyo tango siko tellement batu bazosala eloko nini oyo ekendelaki mabe. OK. Batu bayeko ina héritier pour nani balobi héritier azolinga boto la place ya faire deuxième place na musique connu ça kala tala ba raisonnement batu nanga mwesa nini elekela ngai et comme le colonel héritier alinga koela la place à faire ya faire siko place siko yo héritier obeta na place roela ta la kete ezaton non sa carrière nanga to pesa ta na biso to yeba kobongisa lobi na biso parce que to do sala musala nga nazo beta ta po parce que ngonga na ngesengeli to beta yango eliko lobate ki na tout le monde a beta martyr et simba répéter ba premier ba martyr na bango la plupart grâce wana au premier martyr simba za la we OK ko photo za la clé bon parce que kala kasité ba martyr ba to beta ngo sala ici podium ndenge za podium yeke kota marquoi podium ezalaki na tribune ya imana de bo pesi tribune vie podium e pesi tribune vita mukombo kaleza ki bongo. OK sikoyo tango sikoyo we ratali ke mené à beti ezalaki nango concert ebeti normal public wana et répondaki te ke etondi sa stade mobimbe ezalaki te Koffi Olomide kuta beta batu kutunde ba pesa vraiment production te ba mona na pe ko bayate pe mange wana pe linga pe kutula ko la kisate mais alembaki te kanga lembiki ya ko mona vambe neto beta musique oyo mot d'ordre oyo so yo era pe selinga makambo esimba un journal longola pe nzalama ya Martin on a attend ba Martin na bango pesa makambo balinga kutu ko ya peso deuxième fois te Martin sous ya mabeli sous oye comme na kete papa wemba Martin wana on a ki pesa pe plainte ouais mona ezo pesa son retour ya eko na batu na kati ya sadi pe ba sali ba répondre te par rapport à ce moment que Koffi Olomide ba ma merci na ouais na ouais po wera ebisa ma po Koffi wera téléphone elala te petit nanga kotika ngate petit nanga kotika ngate petit nanga kotika ngate ti wera bi o nyo surtout ayebi ke azali vraiment membre maison mère boke de ko tia poids mot d'ordre wana ba tout baya ya to mona kete bolingonde au fond du cœur po ezalaka et donc comme otinda public mais atindika chaka loin yango te. Donc c'est ça le problème ngwana na zone côté ya héritier so héritier ça la parcours na yo tala ke musique ya Congo ezali vaste. Pourquoi la musique à Congo est vaste? Vraiment, dans l'Obaka, Luka osala 1 million de vies à souffrance, que osana 1 million de vies à baro, ya robot, na ba chinois. Parce que comment c'est fait, si tu te dis que 100 000 personnes sont concernées au Tchabango. Place exalté. Attends la salle de France au Tchabango. Bah, on a été débordement. Bato batala rabiso do mona ke, yo to ebisanga après 2 semaines, oui rasali 1 million de na départ unique. Na départ unique. C'est que les alliés vraiment vrai à souffrance. OK. Qui est convaincu que bateau musala malé tu sais c'est 1 million. On limite comme à 2 jours 3 jours mon petit 1 million comment c'est fait il na concert na yo ozo mona que au comique au fonctionne nature pour bateau basani. Baya. Bayemba penze mbongo. Baye belé ko yemba ko to boyete. Baya e belé parce que yo salara déjà 4 millions de vies, 5 millions, 6 millions. Mais na concert kaka to mso luko sa eloko moko boye, otala maboye, batu bazwa na passe. Donc si ko place ko mi ko bangisa biso, vomie na sepela na ba nombre de millions de vies, 1 million de vies. Oye vraiment 3 semaines ya pasi batu batali balandeli makamunyo tout wana mo le bivama c'est que ceux qui pe na komeli pe bateau c'est que mabe to komana bataso c'est ça ba répondre ata bateau basali ba faux compte na koyeba ke muto a faux compte oyo ba continuer mabe era ndeti misa moko beso de une émission afinga ngai siko na komela ya gaga ya bulanga na za mal élevé le kola ye na komela ya gaga rip na jima kombo na son c'est ma réponse le pli paix à son âme,
Donc et sili non na bete la ma bongo dagi na bomaka ye déjà vraiment da ya ta moment moto ala moto mabe parce que tous les missions na salarial andanga partout OK na ba faux commentaire na commandé ta boulane ta ko etimidenga genre une mission auto salarango ba bossa na pe public ya mali bosso etala voilà to ba yebi ba pembe no ba otala siko sokoza na esprit te mo sala mission o mission a facilité c'est ça au mini bateau ebele bele baloba ba n'importe quoi so vanisi bon ba sala be mission na ba remarque ba sala ba ko lo baté voilà et non so ni batebele ba ko kati on mona émission za facilité o batebe ba mona siko d'autre part héritage ali valable parce que à remplir makambo autant on super héros à la paix temps super côté pe faire héros à la paix boité côté nango il pas le capé apesa les meilleurs exemple typique na pesa so bato na clexé même abiso konista souci héritage ala on pour ba médecin na fallait za nango te na ba médecin OK faire za nango kutu vaut mieux beau servir vaut mieux vivre na mais bino bato boza na bosu bo souffrir et lo que ça lingama participer mawa na sengo comment hériter disque ya orchestre c'est ça aussi ya yete ya orchestre ako suka na bona ndia ime to kende poto to pesa le meilleur mixage bien ça va mixage bien to ça la peine ba clip bien to profiter ba to balobi si de bon kena ba danseuse akena bango po parce que ba ko ça la peine ba clip akeko lingate kete ba monsieur baza frère ba danseuse na biso baza elongeza na mafuta OK mais voyage qu'il y a 2 semaines ça j'aime beaucoup. Il y a pas si yango na yebisaka déjà que na makambo susu comme la biso lokola ndeti na faroker aisatu donc wana motema konisa mavinga na pesi mère de mère bambote na yo wana ndenge zela ka faroker na ndenge makambo ekendelaka donc Mars Ngunda photo yebaka makambo susu obiso de ça to sala parce que ça ba réalité auto kutala ngona musique siko soto lobby héritier soka komi na comportement ya ba faire na ba fali donc c'est que façon ma jet konisa comportement ya faire na fali zaneni bango fo ba vivre bango moko bino bato bozo betela bango musique ba accompagner bango wana il faut bo souffrir na bino etali bango te siko héritier siko bonga ko karango te vomi o naza nango nakabulaka na bato oyo basantaka ke baza na image nanga baza ba musicien nanga ke bazalaka na ngai ya mutuya yango wana siko so héritier akoti na kana yo bafere bazalanga bafale awatonga ndako na ye bino botongaka te awasala makambo na ye etali bino te nga na otala vie na ngai donc lolenge lokola bango eza exploitation wana eza lokola neti bozo utiliser baninga après sima mikolo tango somi mutuka na yo otalisa bango vie na bino etalinga te siko héritier siko daka na souci orchestre tozala bien lobi tokokufa donc ba raisonnaka ndenge moko te yango monaka biso tango tosalaka intervention héritier tokoponaka ke te caractère héritier aza nango na moto ya malamu héritier aza nango bango mibale fere na fali bazalaka nango te bango mpo bavivre bango moko OK yango monaka siko tovandi disque orchestre eza na bato mosusu batatema bete disque na biso mina kota no esimba nango te mais tote topesa oyo baénergie nga na bimisaka ntango namemaka bino na disque na nga mpe nazwa mpe ta namema bino mpe na disque na bino napesa bino mpe qualité oyo bino bosalela nga sacrifice na ta na nga mpe nafungola motema mpe napesa mpe bino mpe oyo nazongisela bino sincère oyo bino bopesaka mpe nga c'est quelque chose à féliciter c'est ça le problème yango wana sikoyo bato balingaka bata mabe yango wana babetaka bango maboko bato baosala bolamu bokoyina bango mpo parce ezali loi nature ya mabe oyo tokomona na kati ya miziki na biso oyo tozomona souffrance mpona na miziki na biso yango tokosibir c'est ça le problème yango konisa tokomoke na suka tu avais épinglé par rapport ya ba stade des martyrs ou rabeta 4 stades je pense que ba première stade ya ba artiste congolais nyonso o ba beta o ba bandana à l'époque pour na konisa ba première stade rataka et ba deuxième troisième toyaki komona ba résultat nango lelo na génération na biso o toza lelo ya ba jeune génération ya ba Fabregas ba Fali ba Ferre ba Héritier et ce sont les 3 artistes au nom ba Betty Ferre Fali Héritier Watanabe est-ce que les 3 artistes wana soki va reproduire encore ba stade des martyrs on aura le même résultat ou performance ya sika changement aux ala c'est-à-dire quoi auto banakata musique il faut tala siko so ba comparaison ponga lingandel ba juge ba vandi
bazui ba martyr ya moko na moko na nazui ma martyr o abetango danger o ayemba danger. Merci. Recopane gete héritier zoata ya ko travailler par rapport au faire ba travailler te yango mona faire c'est malin ayemba banzembo abatunda mbundambo po parce que ba préparer un répertoire na bango te mais répertoire ezalaki vaste. OK. Ti ko yemba banzembo ba El Paris, ko yemba banzembo ba Bilabel, ko yemba banzembo ba nini to et la kisi ke a préparer ki yango te. Siko tanga préparer ki te bete vaut mieux to beta ba refrain batu wana po to poussa ta parce que po ezalaki non préparé. Fallait bazwa mate ya ko concentrer à to kopesa batu wa wa. OK. D'ailleurs, on a quatre concerts à faire wana etikala ko zala te po ezalaki non préparé. OK. Donc c'est ça le problème ngo. Siko batu ba ko sala remarque te ce qu'on a kati ya lola et na kati ya kuiti ya succès na kati ya kuiti ya sentiment moyen batu ba yeba ko bimisa o eza kati ya konisa la mavinga exactement mona ka vérité batu ba ko lobate ato beti a na yebi soma to vandima na tellement be ngamo na vandima na ko réfléchir ngabima na musique mana poto ma mutazongi sango za ma fali mais naza na ta ko beta yango te po parce que na lobi nini orgueil na ena départ moyen muto ba reconnaître ye ezate mais yango na pe batu mususu bazo condamner bazo za yo tant que sage ya mboka na lobi nini muto beta émission o azate nga lobi clair mutazongi sa musique na poto ezai ouais parce qu'au fur et à mesure tu vois à partir ya orgueil na ye yango na batu mususu na koma ko linga mona vérité na ba koma ko luka to tout fait ko ezapé tozanga non Zenith Anad ya Lul na mboka ya Hervé Falanga Edi Mosengo na kata restaurant Afromet basala makambo kuna aye ko beta nino ya Bordeaux na Lyon abeti ya Lyon sikona biloko nyeso to wana zoka ne faire fa vocabiliser adversaire ngonde ye wana siko ya continuer na distraction donc ba wera bazana ba rien à prouver bazana tana bango ba beti wa sali tout eza ba énergie na ye yozo bosana o bosana adversaire ba nyongo ko tselio faut que nobeta ba Wembley faut que nobeta ba place belé wana o ya Rotterdam abeti wana Allemagne ozana ba nyongo siko yozo bunga te so na landi fali kuna na bunga kuna ke bunga sanga ba belé vona na diembe la vie zo na vie c'est ça la carrière azobeta nine o azosala continuité asunga baleki oyo ba génération berceau siko wera za na confiance ya génération Bexo na génération ya maison mère bana wengele ya kala bazali daga na génération Bexo kwa bana ba 25 ans bana ba 22 ans o ba soutenir lelo siko yozo bunga siko adversaire na yo ba nyongo monte lelo pe fali siko atali siko na beti siko pepa partout siko lobi na robeta wapi akomo mitu ata siko na ngamusu ya ça de France o ya moyi de la nyo tout na silisi nzoka nenga na yebisaki pe batu pe be mission moto sala pe la fois passée pas ba confrère no ba concert na yo on a yebisa batu o biloko bo beta o fali loba kozanga place robe ya robeta pelo bitango luka beta pata 6000 e kangaye po parce que abetaki biloko nyo to pona ko prouver mokili kenga na zada danger mais nzoka ne be énergie na non ici facilité connaissez émission. Merci encore na ndenge mise Silio bouleki to sola ni nzoka nenga serve da ele éléphant et si la mon égal on est DG Serge 6 soir et 6 donc c'est celui donc ndanda mémoire éléphant donc makamunyo émission to bomba to solo DG Serge c'est ndanda donc mémoire éléphant kolo aiba ko zala nayo makamunyo sunenge ekendela vraiment na lobaka biso tona masole belé tokobeta tokofanda kana ba polémique te o nani balobaki o vanda neti garçon no bana moi qui na pima ma politique ya bula politique da kopa batambungu ngane na tambula vraiment partout na yebi que politique ezali kopa échec na moto yo azuite na vie il faut embrasser politique afana na ndako ya l'état abanda robomba ka salaire na eti rotonga ndako ne mibale nzamba sungiye akene na pa la passion mais biso to komo buleka asika politique mdako mi politique ko mi mutambongo non politique et apona batambongo te so ya koma ota nini likolomo na kata musique likolomo na kata po ya politique siko ya mona déjà ce qu'il fallait c'est qu'à forte maya moto na miliki je ngai miliki na mela yango te na kenda free de mona mema manzanza nido na kutana na chabosi sebe na sala 4 heures d'ité na aéroport ya tambu wana nino na aéroport vraiment na PC Joël Pitou Manzi Interpol agence na PC bambote à partir ya kati ya nini Santon na ndenge makamunyo ndenge kedelaka
vraiment que na salama 4 d'état ba isenga gete et là on est de prouver la miliki si bango tala bo isenga teta donc 1%. OK. Ba isenga ta 1% ngomuninga na mela milika poussière te. Na sala 4 d'état na tuna bango pona longwa ayo isenga ni pona memela ngo na chabosis. Mais na seda. Na tira on aéroport. Parce que ba yebisinga ngo te foko mela miliki ya mai. Parce que na baya makambe belé qui a vraiment merci beaucoup na boss Cisco Kitenge les millionnaires vraiment Michael Jackson à tous les hommes d'affaires Kolo Ayeba Kobatela merci encore na Yannick Ni à Rombox vraiment merci na yo donc les millionnaires Kolo Ayeba Kobatela vraiment boss Papi Matalatala Matos Yana Didier Matalatala merci encore na Dodo Maziza Motema Valatino Maziza merci encore na Sam Koukou le nécessaire Motema Aimé Koukou merci encore na Papi Kitambala RDC, grand-père Gauthier Mouteba, Ebisa Vovoa Yoka, Doudou Ayoka, Toda toujours nae. Merci encore na les petits temps de Motema Sephora Madalena, Kolo Ayeba Kobatela yo. Merci encore na Doudou temps de Motema Laure Nzoko, Kolo Ayeba Kozana Bino. Merci encore Lisusu na Yannick Dienga na Pesio Bambote Belé na Mosika Ozali. Merci encore Lisusu na Paul B. Na ndenge ezalaka papa yo trésor bango nazo comprendre te jeune na biso ti siko nazo mona ngo ezo pesa vraiment un peu kilo na comprendre te jango ezo senga neti nini yebisa ngai yebisa ngai vraiment ndenge makambo nyonso to komelaka biso pesa ngai pe pasi donc merci encore na Ange Bokato la doc na pesi yo bambote vraiment na Claude Vite Kolo Ayeba kozala na yo vraiment merci encore les sous na Pere Kitiala Molobela bana Fokobel merci encore na Gelon Manganza Alegre ya Makaya Beni Mawete Jean Delovemba donc na pesi bino bambote belé donc merci encore na Dani Nduvula Kofi Nduvula Alino Kabouverdan vraiment restaurant Afromeat staff atmosphère vraiment chez Guy Beko notable la commune Ngiringir Blandine Beko na kata Portland oya bino jamais ekoki ko rater vraiment staff atmosphère original Guy Beko notable la commune Ngiringir mère Blandine vraiment la pesimino belé bambote na ndenge zela vraiment na kata Portland wana vraiment Pascal Yombe ayaka wana ambassadeur Manikule ayaka wana Jonsi Makoma dynastique ayaka wana vraiment ekosala biso vraiment bien soki na bandi ko pesa vraiment mbote na batebele belé. Merci beaucoup, Konista Sajiamboka, Félien de Poni CP privé, na Peshombote, Muninga Nangai, donc, Mukonzamboka quoi, na Peshombote, Olivier Bongo ya vache, na Peshombote, l'idée des génies, Bambote na yo, Venangai, Pablo Kitambala ya yo, Yangwana, Maison Kitam Service, Maman Césarine, Tumbala Reine de Paris, Bambote na yo, Star, ya Bamayo, Mayo Star, ya yo, Yangwana, Venanga Pal Sekam, Raman, hein, Papa Ntemo, Papa Diansambu, Bambote na yo, Venanga depuis Rotterdam, na Bossanité, Sephora Nanga, Maman na Zouzou, Jetou Mawala, la maman ministre de Paris, Tana Keilos, Yayo Yangwana, Venanga Dem, Mukinda, Bambote na yo, Nicodème Papa na Bradley, Bambote, Nabino Nyonso, Bolandaka, Biso, Mouvement Populaire, Manager et Senga, MP3, Yayo Yangwana. Donc, merci Nabino Bolandaki Biso, je pense que tout le monde a été servi. Konista Rapesi Moutou par Naye, donc voilà. Tous à la branche na GM Production, c'est une abisso, bah voisin d'ici là, Ezo Bima. Vous ne serez pas d'ici et pas l'abisso et ratakate, restez branchés pour l'instant. Portez-vous bien, que Dieu vous garde encore une fois. Bye bye.